l'investigation au Yobacha dans ma salle ici au terrain. Trace, ils ont même envie de sortir par là. Sur ce, je suis venu te poser des petites questions. Tu peux me dire, la nuit du 22 février aux Akiwapi. D'abord, le trace là que tu me parles, qui m'a suivi. Monsieur, il faut peser tes mots. Quand tu viens, tu débarques chez moi, tu ne peux pas commencer à parler n'importe quoi, n'importe comment. Je ne suis pas n'importe qui pour me pointer du doigt. Que ce soit la dernière fois. Attention, monsieur. Je suis un agent de l'ordre. Hein? Monsieur, mais dis, je ne suis pas venu mendier. Je m'en fous de ce que tu es. Je m'en fous de ce que tu peux être. Tiens, tu débarques chez moi vaguement comme ça pour me dire... Attention. Attention, monsieur. C'est bien bon de se moquer de moi. Parce que je suis venu à l'amiable. Mais sache que... on ne blague pas avec le fait. Pour votre information, je te trouve un détective amateur. Je m'en fous de tout. Et on ne blague pas avec moi. Je suis un amateur selon toi. On ne blague pas avec moi. Et c'est moi le feu. Et maintenant, je veux que tu quittes ma maison. Ok? Papa, il fallait que tu aies aussi un bon. Si vous avez besoin de bon. Tu peux bien crier. Mais sache que moi, je fais mon travail. Tu fais ton travail. Moi, je fais mon travail. Tu m'as trouvé la main dans le sac. Papa, naebiso keba. Ngana za, babe nanga liboka pilipili. Ok. Liboka pilipili ya to sukoli ngonde ne sila te. Nabi keba. Je te promets, je te. Papa, so ngoza avi mulai ko sakana ngate. Ok. Et puis na muta tindi o yepsa na kebisi bino nyoso. Tu ne mourras nulle part. Soko sakai na ngande na oprouver. C'est une promesse. C'est à moi de te prouver de quoi je suis capable. Crier ne te donne pas. Belinda! Je t'aurai. Chérie. Belinda! Ça là. Ouais, mais ça garçon là. Azoya, ah, on a ça. Oh, yo mutobomaki Caleb. Oh, oh, violaki. Yo monenga. Monsieur, attention à Abina. Nana ayi yanketa là. Oui. Nana ayi yanketa ici. Naza yanké. Chérie, calme-toi. Raso saga na ngane na prouver. On apprend. Mais na boulevard du 30 juin na bozelele wana. On a ebi a okendela kanzelana. Ça va. D'abord raté monsieur vous comprenez bo salati. Vous bomie bozu document na botumbi. Bozu enveloppe moi ça. Donc bo sa mission na sans trace, sans trace. Ndeka la ka ndeto yokana kindeto salaka. Yo considère le que c'est ça mis déjà. Prends mes amours. OK, merci. OK, Simbi. On a mon accord vraiment la vie famille zamunene. Famille zamunene. Papa na sepela yo penda ndelo kibuki kalo kwa yangai. Yo penda to kasi na ya no. Ndete. Oya na kala ko tokokala makasi penda yo penda ifo ko ngabe ifo ku. Makasi. Ya tikala na ifo ku te ale kingate. Mais siko belo no sa. Siko fona la kisa yo ndenge bachaka maquillage. Moni uche crayon bo. Bachaka boete awa. Boete wapi ya ti. Boete yo moni ngani na chete. Ya komona na te. Kasi bongo te. Ifa mona na kate bongo boye bato bakolo na nani. Oh, kuna na Équateur nde basaka bongo na Kinshasa. Na Équateur pe bato bachaka maquillage bien. Omoni ofona longo liso ba biloko nyoso milayi o chelo kwa train oyo. Ostiango moyen. Oh, bachaka, oh, eza rouge à lèvres, bachaka na jouté. Oh, andoche awa. Yango na longoli awa na tiao. Au moins de ça mafuta. Ko tchaka lisu bongo te. Ke bwe mamote. Na ko la kiso o ya poudre. Te poudre la tina tia ya longi awa na tie déjà. Poudre longi zel ko ya musu te pe longi ya mafuta che poudre te. Bachaka ba fara jou ya poudre au mona ekengela boité le quoi zo. Omoni ya mamu nde yo te mama. Ya yo wana mozusa bominga lo jiji. Ya na ali ade kilo ba gomo mozo. Lo jiji donc ya bominga lo taka donc na ali wana. Lo jiji na comprendre to baxi lo taka.
Nzambe, ouais, yaya. Kobeta, babeti nga na yayo wana musu aloko aboa yo. Base nini? Yaya, wana kobeta te, wana ya lo jiji nga loko biso lo jiji. Oyebisa nani? Bisa nani banguminga. Yeno wana te longi yoko esukulu. Na wana te molelo ko aboa yo. Yaya. Kolanda bango te bazana jalousie. Oya poto na yo ba mamwe. Omoni bango. Balinga bana papa musote, balinga bana papa mususu te, balinga ka héritage ya papa etika pona bango. Biso nyonso oyo balinga biso te. Yango mona basala bonga tanga balinga ngate me balanda bango te. Kolanda bango te. Bango bakoti ata poison na. Chauffeur, baluka yo wana yanso ko toleka mamako. Je peux l'omban. Papa wani na bayibi nga mutu. Naza kola bayibi nga mutu. Eti nga pasule na mutu. Atena shipalu bunkwata. Wambila maître Claude kala la mwangola. Baenda wa Cosette. Bali ya Cosette. Maître Claude kala na Luanda. Obosana te obenga mpe chiko makoma na loba oyebisa ye ngai bayibi nga motu bayeba kaka bana mitu te kama na mokolo na age na ngai oyo bayibi nga motu tosekila baboye Bon. Père. Tout là, père. Bon. Au moins, les Kambuto solo là. Déjà, peut-être, Balasuka tout solo là. Bon. Na
yebite na otika la pe sukoya awate po omoni na vandi na réfléchir mingi naza sur eloko na osala sikoyo eza mpona na aide o omoni père osouffrir mpe mingi omoni esalanga bien te ndenge osouffrir mingi na remarke siko okomi perdre bacapacité intellectuelle na o omoni ndenge ozali a na zolinga sikoyo na aide o mpona tala badega okomi osala okomi olongola bana mosusu na succession omoni babiloko wana na comprendre ke eza yo te donc etikali moke jour mosusu ozwi obengi motu moko oyo bomelanga bano babomi epuis mayele no ese bebi omoni eloko esala mpe okufa te otatola olingi kotatola te kufa olingi kokufa te sikoyo biso nyonso toyebi ke osimba bakisi te nasoli na wanya fashion bayebi yo bien banda bakananga kuna olamuta bakisi yo kuto banda kokata bakisi ya bitumba donc seki bambongo nyonso poza nango eza bambongo ya bien te comment se fait-il que yo oza na mbongo biso bana no toza normal te siko neti natanga te kwani otangisanga te kwani bon nde nalia pour votre information nabengi mpe deja Claude Mukwaka le convertisseur oyo ya tembo ye kuta yebisinga bamédecin bien mpe na tembo bazali me nga na abi te nayebisaki ye kutu nde ozana donc oza esu na vie molai te oye ozokoka makelele te yo kanti nayebi te ke opesi avocat olongoli kombo na nga na succession kombo na ngai na deboa olongoli opesi ye akende olegalizango okanti nayebi te ozokoka makelele te lelo nde sikoyo nazolakisa ke ngai nayali boka pilipili yo loko oluki odétruire vie na ngai olongola ngai na succession loko olokoka makelele te nazoyedei liwa nani camarade no sa liboka pipi la azoboma ya fini
ngai. Calme. Ai! Não. Viens m'asseoir na bouche. Satana simi mando kinga ta grenade teo. Pesanga ta obiye na bunda na longa. Pesanga rokete na bunda na longa. Pesanga kashinkove na bunda pe na longa. Ndeanga yo ndeanga. Kufa ngoya ezaki tellement mutuli akufaneka kama motale. À 8 ans. Bati shikushiko kala po bomai. Ça qui shikushiko ose la kasi aki. Non, c'est na biko kufa siko te fo ebisa famille. Moi ce que m'a sali. Abisi ba ne lote. Donc ba flou ba ebite mongo ya nani. Mais biso mongo tata na biso ndeto uzwa ngosiko. Moi ça elote. Obi ke tina oloba boye. Et sengotel melekaki. Na bengi les barons. Claude Moukoua les convertisseurs des prix. Donc Moutoua ba bi tala. Ya mboy. Ana temboti. Abisinga bi moi mikolo ele ga bengisa na tembo. Oyebe sengona na onanu ya makuba kufi les convertisseurs des prix. Claude Moukoua. Abisiko nga dukure na juna no ba bien ya makuba na ke bakisa ya ye. Mais na mona bon ce les convertisseurs wana. Est-ce qu'elle qui JC Boussisi l'idée la 5e génération. Elle est là. Tu as la cache. Yo ba na batute ngala ta o mo pilote na ngo ngo banda ba front ba Bon. tout le monde ba bingi les convertisseurs ya oli ngala e bana ba to. Ala Zana tembo. O kana mutana tembo sika ba oyekota oyebima oyekota sikuba bengi les convertisseurs des prix. Amakasi. Mais yo kana yo fa utu la héritage tu fa que nous fait les convertisseurs ça là. Bilo papa et puis toi ikala bimate moi ba bloga ngo. Na matadi opamba o fanya zali. Ata bitabe ata kemba mona tindela ngati. Kaba mosini eto na kati nini na pesa. Aw banga yo ya teresa mnene bola ta pesa na. Baslim moi. Tinda César tinda ngana. Tinda ngai pardon. Esa famille tinda ngana bien teresa le 8 pesa pas pour la cause donc si na cause ça pas bien bilongo. Tika no wana ta pa baby to go tindela ngame ye. Pas baby. Tindilité zo compter to go tindela po ye. Dollar no pa me pa na. Me fa ni. Na sinte fa ta go tindela. Likemba mo ko fa tindela ngati ndanga mona ngai ya ina kupanza. Mo ko tindela ngana panza. Ah, mule victoire! Bandako, ils ont une vision sur la Magui, ma caisse et ma canne à Londres. Moi, c'est monté, moi, ça peut me tourner, moi, ça peut me péter. Donc, oh, tu vas faire 4 saisons à Lingaramenga. Mouton bon, non. Zadana, moi, c'est un bon, ya nangai. C'est vraiment nous, non, tu côté. Non, ça non partout. Oh, God, nangai. Oh, tu ne sais pas qu'on bombe au ballon qui n'a pas. Loin de la cité. C'est un ngaboko. Allez, qui n'a pas d'ambongo, va venir à noter. Obi petit na ma ko biso ne to be na ra to mbongo amninga. Amninga nte. Obi. Era si nouvelle wala. Obi ke madi abebi na makala, menga na binonga. Yangani so ba ko fe. Obi sentiment mabe. Obi chéri. Obi ke loko to zela na lenga mabeti to leli ko occupé ma. Aka même tout à battu. Aka même te amu tanto kona trisi. To leli to okima. Obi ke to si so fetango ate. Bilugwa solo, kolia solo na 11 provinces.
et pas maman Miss B na bon marché bilubu elenge OK si c'est là ciao baboka ngulu ya mbika na soso makaya otala bana sina za sina yela mai omelaka ba mai wanti rapia mai tukomela na jus kuna tume ya bia tala toyokana obi ngalo ba mukenge shayi akota nga ziba mo webo ko kamsusu ya bani ba madiaba tokoke solo na restaurant te solo madiaba te bon toyokana bien si vous voulez ba kitite ya no fana moni nde ça bon to tuke biso oui tozana Silva mais biso misatu nde benza bana makubaku bien sûr ya kufi dans tout conduit était à la morgue mais photos voient déjà ma cambo déjà à mettre ba ke nanya ko sala bonanya ko sala bonanya ko sala bo to c'est ça tombe aussi à pic ce qu'on est ezana to sara nde to yokanaki hein d'ailleurs to vie era azalaki na falinga mna division nde to yokanaki mais le rôle a fait azati c'est na moni le moment est vraiment favorable bino go sala go changa maboko mais qu'est-ce que tu yokanaki ngam fonde division to na mutu nini na biki nini osimba boyo kana logo yoke logo donc tu dois pas tout le balance va cambier les affaires boro ngala no sina okala akanga mo makate c'est comme yo nem to bandi ba aventure na classe to pète pas les points sur les yeux na classe nini tant vous avez le bakinga na diriger tant to bunda bitu tu le sais ka ba blague na makamba bongo oh ya classe nini sana boyo kana mukenge shayi ah bandi mamba classe ko c'est mamba classe ne mamba niveau te yo classe ni osala mukenge shayi webi 1 voilà comme ça va plaisir rebelle et simba te en plus bino nyonso ngana lo ba o alobi bo ba serre na ba vie vie serre ngande paka bino bo ata lelo akufa ngai yo na vande awa makuba ngane na otika biloko tu po biloko eza yanga nga sikonde na okanisa bino bado biloko tu yanga ngane na okanisa bino na pe Teresa yaye na pesi zoba yo mukenge shayi na zoba avoyi to tato matato kita pete po boy binga ngata na mataka na pete ba plomb tala to matato kita to ba vérité bloc apesa na biso te avoyi di yo ba yeli ya makuba ba emoko po papa pesa mno on ema kuba a se invertir c'est na soite mutuka wana petita wana elaka yanga papa tikela kanga yango bateka yo mbongo ba pesa ko sana ngo mbongo ba pesa kanga yanga bana ko zanda ko mbana ko bino mi bale bo zombo mo sana ngo Saka, omani ngai bino balelo. Buka na soni ndeko na mukolo bongo na mort na kuba akisita sama bete boole ba bien ne. Mo boye ba ngopeko, boa ba risa 3e catégorie. Kanga, omoni mutamusala ya Teresa. Mutamusala ya Teresa. Kanga, yisko a osolo ba taki. Yo ka mukenge shayi. Omoni mutamusala ya Teresa biso siko na place. Yo na place te. Na ko ba so pela mukenge shayi. Na ko ba so pela mukenge. Na bala ba na sansi. Po salinde. Zela. Pourquoi tu m'as trop de gens et soit ngam tout et pesa ngam tout passe. Omoni yo. Taba Silva. Papa na biso na papa mnende baseba. Camarade. Donc on ça na jeu on to comme belé. On a la famille té on comme belé tout ça comme belé lo ngwe mata. Ça demande na hôtel na. Na lingi mingi fana ka tamu doko. Maka ku kata singa zo kama waya. Yana zo kama ya pasa kamu. Longwa. Ai longwa. Akende pe kaka to tika biso. C'est pas rappel ya longwa. Bima ba poto tangi bo. Na zo fan zo bala zo bala te. Ba kamata mbele nga bazo ndenge na ndenge. Bazo mona to. Omoni mutamusala na yo ti. Yoka. To yebisa ko bien ma si fait le kit. Siko ngana zo parole. Eh c'est la tête de tomber banaté par. Ba ya Teresa. Bon, ya Teresa so lingi pardon. En tant que grande sœur, Atikali, Mukonzi ya libota. Oh, il y a la cima, to liboso to pembe nyo lo banana azati. Il faut na lala. Na lota, ba kishiba ya ko ebisa ngai. Teresa sindekai ngande chitumbulu o ngai mukisha liboso pe ya famille nazanga makolo na maboko nga okotika ngala loba wana na yo kote ata toke na leta ba opesa yo opposité ona mona mwasi esimba te Teresa oki ofanda ya nikuno buki ba fleur bi prix nango Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Ça fait partie à quoi? Global comme ça fait partie à
S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Dans un salon bakanisi na biso. Grand frère na bino azana mao. Nanto bimisi yete poto kunda. Na fandi na no bimisi bo kunda te. Na fandi kuna na ko makele mwezanga tine pi obozolo bana ke pango oyo. Eza na di, c'est quoi la dame? Bon, mais quoi ça la tête? Bon, Oh, comment t'as vu ça? Dis, il y a un téléphone. On s'en a mis, on s'en a mis. Sortez. Sortez. Bima. Oui, non, il faut pas la parler. On a ton gars. Et l'autre côté, ok, c'est bon. Germol, germol ya tube. Nous avons échantillon ya ABC. Nous avons produit ya bébé pour la kisayo. Pour que nous sommes là ngo gamme na ngo mobimba. Ezali mafuta nango ezali lait, poudre. Nous pour que nous sommes là ngo kobanza ngai bapasi nakomona na mokili lisalisi ya motema nanga nakozwela wapi libondisi ya motema nanga ekouta wapi ekobanza ngai na pasi nakomona na mokili lisalisi ya motema langa nakozwela wapi motema langa ezoki bapota nanya ya bamba Kinzala atana za wapi mango bon marché ngasi ba yeba ngata soka utatele meta batni tuna bato batema na ninyo na Sibero Jaffa chaque douzaine na kotabo basi ba chama kat ko abi awa spécialité et pas chez Miss B Miss B ba spécialité dans 11 provinces répagno sur ligne moto munganza awa Babike Amina ngamo bo Paul Mbala. Arabi sangelo koloba wana pembeni ya Sibero Jaffa et pas maman soki koko boye. Botela. Qui ana bon marché. Ana poso zonga ndauti. Parce que oh la nombunza. Oh la ngayo muta Équateur kota likolo. Oza muluba.
Oh, nga ba benga nga oh baba. Oh muyombe. Muyombe na ba yombe. Tout. Abisi ngokutango. Abi kena kamwe façon na leli. Na éviter. Na okufa. Ah, ne bazana ba spécialité be. Nga comment est-ce qu'on a Oh muyaka, yaka. Ah, wa bolia. Oh nani yaka. Mais abi ka grave. Déjà bien. Yende sko côté na. Ah, ok, mi sabiso banda ko bige. Ngali bo ni mais na stressé na ndenge osamati. Nini? Obi on aime ça kayo mobali ala loko ayote. Amta ba sentiment olanda moi si oke okumisa ye tani to suki. Moneska to suki. Hein? Non, 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 parce que chaque jour, vous n'avez pas serre, or qu'il y a un sentiment, or photo qu'il y a un ndenge moto à mi bali. Tellement que le sentiment ne le trop, il y a un type, normalement, il va s'emboucher. Est-ce que type n'a pas bengano, type on a un bon de l'eau, on a planète, on vient là-dessus. Alors, on manque de respect. Et puis, et l'autre mot qu'on a mon bien, c'est moi aussi. Wana tolara na bana mike awo baki yaya bani tututu lelo atana l'état so baki bakutie moi si ba opesa responsabilité tel liboso na biso mibali mobali ngalo banga papa omo bino tu nga ne na boti bino nga na titumulongo lima na eska aussi mbelete mais na boulele déjà nga na boulele le bano alala mais le bano tes ailes au sécate na le gars on a dit toyi pour muto yo kate tes ailes au ya toyi comme ça bandanga na eba première fois de décision makasi il comme ça là jusqu'au avoir ma frère to me mama normal pour te dire que tu as eu sanga mais monta ke pembeni le roi ke pembeni c'est ça ya biso sourire bon ninga mabete ils a idée aussi pas mais na pesa na mais isso yipe arambal na aramo lugo na emo ako se contacter no te vuma ko contacter na oui que ça c'est aux anons que j'ai non aux anons raison hein ah je n'ai biso je n'ai makasi pour idée na ye ah non mon est bien ti non mon est bien ti il t'a bien okasina se wana do to beba na to suka mabe ani pe moi aussi ade akutuka ne pe so gini ala bien na baba blue so pe to tika mo ezaka problème maman par rapport à l'idée où tu peux les macamouni soit comme je te disais là Ésaïe 51 à partir du verset 12 la Bible dit ceci, c'est moi qui vous console. Qui est-il pour avoir peur de l'homme mortel? Qui est-il pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Tu vois? Parce que la Bible dit maman et que nous a mené à consoler. Je sais que c'est dur tout ce qui vous arrive, mais c'est Dieu qui console. Et la Bible a ajouté, il ne faut pas avoir peur de l'homme mortel. L'homme c'est comme de l'herbe. Papa, c'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est que je suis un sali pasteur. Les gens qui ont ça, mauvaise foi. Les gens qui ont ça, ma béquindo qui passe. Donc, on a bien mon corps propre. Donc, à part ça, pasteur, papa, c'est pas grave. Pasteur, mais la seule chose c'est que tout le monde a un beau cas. Ça fait, c'est dans le pasteur, surtout qu'il y a un bisouka. Nous allons kimia pour bien protéger la famille. La seule famille que j'ai, ils ont ban dans un bain. Le so bakei, non tika pasteur. Ah mamie, est-ce que vous croyez que déplacer dans beaucoup des solutions? Et à moins des protection, c'est Dieu qui protège. Oui, papa, c'est pas la solution. Parce que moi, mon solution est parce que ce que j'ai me suffit. Ma famille, mon mari et mes enfants, ça suffit, papa. Il y a beau-père, il y a fille. Non, moi je m'en fous. Dont le corps a été retrouvé gisant dans un quartier périphérique. Mais
Nzambe. Pasteur, l'avocat et papa m'a coûté. Retrouvé mort. De la ville-province de Kinshasa. C'est donc par cette note triste que nous mettons... Chérie. Pardon. Chérie. L'avocat, il n'y a papa Poufi. Il va retrouver mort, Soussou. Il va retrouver mort, papa. Calme-toi d'abord, calme-toi, je... Papa. Ça, c'est toujours Julien. Il doit être derrière ça. C'est que peut-être qu'il a compris que l'avocat connaît beaucoup de choses et puis ils l'ont abattu. Personne ne peut échapper à la mort. Même si assassiner l'avocat, ils ne resteront pas éternellement aussi. asalinga makambo moko ye mutakonekte nga na juif nord corneille mosoba donc mano c'est ça bien mais moni mais nga mpe nazwa occasion sur parce que moi naza te s'il va pas zate temali kotambola comme une jeune fille donc tomeka mpe kataki na libala tomeka kosola mokia moni depuis nazalaki na Angola bakutu de finance bando benga makambo nyonso ezoleka na famille na yo omipesi plus na bomengo oyo so totali bana logique eza ya yo te napesa o nyonso ana nasombela ndako eza na ma campagne tona ndako na biso oyo tona biloko na biso ebele mais comment yo normalement yo il faut s'il te plaît yo kangana c'est moi qui ai la parole yo kangana yo kangana Thérèse poni ngomba makambo yo yebi sens te oyebi pe source na ngote ngaka kokoti na famille na ngate Lewis oh bateau ce que vandi na yo yeba ngote fonga na source ko to fait comme moi mais comment tu vas me dire que non na yebité moi je peux être ignorant na maman eux dans la famille na bino papa na ngai oyebi okuti biso déjà na famille mais alors source musisa na ngo yebité il faut tout na biso mo bakolo famille to ko expliquer le connait c'est pas ça est-ce que tu sais que tu agis mal na nini mo me biso solo ka papa na biso atiki siko yeye mo ngi azwa ngo pesa mbana na ye pesa bana na yo pesa bilote biso no to ko pesa o to ko sela tina to bombelier ah tu dis que nous soit oh ya yo what is it you non chérie c'est là what is it you what is it you ko tikela ngo tina mais ba biso c'est pas kuba kuba yemo il a tout pris hein ndako wana eza nga na ko tikete a falsifier mikana nyonso que abimisi ndako wana kezalaki ya papa et que yene mdaza l'héritier ya to donc papa atikeli nyonso moi je ne crois pas que mon père a que ne copia Julien confiance ya kotikeli nyonso même voir même ndako nanga na biloko nanga pas un problème papa moi je ne voyage pas Julien ton héritier je vais checker nous existe les dieux de la justice on peut corrompre justice à mokili il est aussi pas bon mais justice en ça me corrompre ngo ndengeni Dieu existe. C'est pourquoi je vais dire, mon rédempteur s'élèvera, il s'élèvera les derniers. Tant on a télé maka, papa, qui peut encore s'élever? Ceux qui nous ont battu, même ils sont à côté. Papa, tout le monde a battu mon kilité, tout le monde a mis ça. Bah ouais, les papa là, on va bien en gaï, bah cause on sera le pas moi, on est en gaï, papa. Ils sont prêts à tout, s'il te plaît, Calais. En tout cas, moi je vais rester. Je vais me battre jusqu'à la fin. Maman mia ko ba bongo te. Bible le cœur de l'homme est tortueux. Moni batom kili à cause de bien. Baza après ya ko s'entretuer. Tu vois? Oh c'est ça matekeba. Au monde ngo ba makando. Na pema ina ngale lo na bengela kiyo. Oh oui kama ma famille batuto ngo ko to na nyama. Ya yana bino de wa. Yo ke no sengel mo. Mais ça est bon. Non, vous prenez en compte sauf les comme des rois bigou, des rois. Qu'est-ce que ça problème là yo? Pas de problème, tu faut pas une yo ke no sengel bon pour le bablo ko ça il va tirer là. Mais attends, je vais faire la action na ngai na makambo
basalaka pesa na mbongo te kazo kabela ngeza ba action na somba biso pe to somba ba action ngana to sala ba faire ba part biso pesa mutuka oyo papa na biso penza papa le vieux makuba wa tika ya monde ya Teresa ozamona mwasi il faut oyeba ko assurer avenir ya lobby ya bana na yo moi moi c'est tika ko allez tais-toi je t'arrache la parole je m'impose maintenant je m'impose écoute-moi je m'impose. Je te dis aujourd'hui, ma camo est tali babiloko ya la famille na yo, ça s'arrête maintenant. Nali koyo kamo souté, bima na kati nango, soit libala, soit olandi biloko wana. Nini? Je pense que tu m'as écouté. Je ne badine pas, je te dis. Lewis, na biloko e belé opso to ça na ngwala to moni passe pendant moi ici lelo. Na préféré que ça libala. Mais je comprends rien du tout. Et mon cache moi le muchima. Zambi wani. Ka! Il est grand temps que tu changes, Junior. Tosala mabe nazongela penzela malamu deuxième chance ezala mpona bato nyonso Junior. Je vous aime beaucoup. Yaya nga na kotela tanga babote te yaya nasi nasukolaki elongi na ngai yaya okoka mamwe olakisa ngai. Mama aza wapi? Mama aza wapi? Il est à la prière. bobomana te ata mokolo moko mpona biloko moto asalaka yango mpasi kaka papa asalaki akei atiki bobomana te tala nde Julia abebisi fi na yo susi na nga moko ezaka mpo nazala kimia yebisaka kochange okolinga Caroline okolinga mpe bajulien mpo baza bandeko na yo promets-moi. Masiawa moyo yaya kozala na biso tokobomana ndenge nini yaya okomona bayoka mosenge suka boyeboni yaya tetika koloba mwenge ekosanga mabe yaya tikaka bamwe yaya biteza kotatala mwezeke ya mabe moya koloba mwe akobela koloba mwe yaka mosenge suka yaya maman n'a rien à faire chez moi. Maïté, vous donnez un copain avec des Maïté. Caro, la thé, finalement, non, le col, on va me chercher de l'eau. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau.
croyez avoir réussi votre coup. Vous avez osé toucher à mon jeune frère pour donner la responsabilité à qui? Excusez messieurs, ce sont des choses que ça ne doit pas. Écoute. Non messieurs, mon frère, Kunzi. Kunzi. Toi, c'est la faute à l'autre là qui va mettre au monde n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Finalement, tu finiras par avoir des enfants jusque dans la brousse. Comme tu m'as abandonné, tu as tué ma mère, je suis allé souffrir et maintenant c'est mon frère qui... Toi, j'ai pas remarqué là à l'hôpital. Toi, viens, monsieur, viens. Monsieur, viens. Mon frère, tu m'as fait peur. Oui, que na kanisi kutuke sa vie m'a kufate a yeli biso na kisasa. Pourquoi vous connaissez la koufi et bien la koufité. Soulagé. Maman. Maman. na motema na ngai naza kolela pasi elekeli nga na motema maya miso na nga nakauki ata bapasi eleki ngayo ata minyoko eumeli yayala ngai nakoumela liboso na yo kinoko ya nolanga Allô? Ah, merci beaucoup, papa. Merci. Bon, ça linga pasi makasi na lukina no koyeba te penza comme il était malade. J'espère bien qu'il a salega ba crise na yona. Donc merci beaucoup, papa. Nanga vraiment des leader qu'est-ce qui sont na la tondio botondi mingi lokolo kanisi pasio tozainango. Je ne manquerai pas des cas leaders qui sont de transmettre mes condoléances à toute la famille. Vraiment merci mingi tata. Batomala mouyo bakanisaka baninga na tango pasi. Qu'est-ce qui sont na sepeli mingi na kanisa ki obosani ngai. Donc namoni vraiment que vous avez parmi bato malamu ya mboka oyo faut kokanisa. Moi aussi je peux te dire qu'on est ensemble
Mon colonel Elvis Bolola Benga Kingai, Arobinangai, Bozaraki Nae, Oyo Saraki, Panak Nazaraki Te, na Monique Boramo na yo, na Kobosa na Yangote, et au penser les sous au penser la famille, Oyo, merci Mingi Tata. Major Moulamba, Bango Nyonso, tout Bengingai, donc. Babisinga que yondo ebisaki bango vraiment encore une fois des cas leaders qui sont on est ensemble. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne suis pas une photo. J'allais te dire justement que la table est prête, c'est tout. Comment ça? Mon père cadavre et tu me vois moi sur la table en train de manger. Mais moi, je croyais que tu es content de sa mort. Je regrette, tu te dis ça? Hein, Dingui? Tu veux m'expliquer quoi? Tu viens te moquer de moi? Non, rien que la vérité, c'est tout. La vérité, parce que cette vérité te ressemble. Tu crois? Tu penses? Hein? Parce que tu la connais cette vérité? Tu la connais cette vérité? Mais moi je sais que et tu connais cette vérité où elle va t'amener? Tu connais cette vérité où elle va t'amener? Oh, mais je sais qu'ici à la fête, tu es content, ton père est mort. Hein? Ça m'étonne. Et tu te fâches. Dingui. Viens prendre ton verre. Allez, viens prendre ton verre. C'est quand même mon père. C'était quand même mon père. Proposé si y a moyen, il uniforme, na ndenge ya compte ya famille ya Dingui. Et donc tout ça na bango kuna te. Biso to sala o ya biso, famille ya Dingui. Je ne sais pas ce qui OK. Obi vie mapu. Ayeba na Congo Kinshasa o mobile. Hein? Donc ngai so yo lata uniforme na bana na mususu na malubola. Mais maman a pris tout. On a perdu notre pépé. Et ce que vous trouvez à dire, c'est ça. Vous soyez quand même raisonnable. Attends, je vais te dire une chose. Vous t'avez Pépé Awa, Azate, Pépé Koufi. Ce que tu as dit, tu as Pépé Toké Kabongo. Est-ce que je dis le contraire? C'est quoi ça? D'ailleurs, tu ne passes pas, tu restes à la maison, tu regardes, tu restes avec le militaire. Maman, on va aller avec toi. Oui. Tu peux pas compliquer la ça. Je complique pas. Papa. Veuillez entrer. Bonjour. Bonjour, c'est vous. Bonne. Olembi. Oh, tu peux matin, mais pas tout. Na maison ya Fanny Dindanda, il a fallu nous ensemble moi et moi pour na mettre na minute na jour enterrement. Ngana bengi empereur JP Mbala na informé que tutu akufi. Tango aye wana falaki alukata ngai ndaki kuta na suna Thérèse wana mais Thérèse masola mbonga ka kilo bon matanga pe bali ya monte. Te loko ngam na informa ki quand même tango akomi tango ya Thérèse oki ngam na informa ki fakatika. Et le monde a biloko comme suna cotisation. Bon to ça wana te to ça biso wana te. Na bengi c'est que masona biso mi bali. Les a biso mi bali mu ke nisha yazate c'est ce qu'on a profité de ce omoni na vie bakutana pamba
réalité de tu vois, il y a Thérèse à chaque fois, balader, coller, tout. Et je me suis décidé, et cette fois-ci, on a prouvé qu'il y a un mobile. Ah, félicitations de Konangai. Elle s'appelle Makas. La service est déjà belle, tu me sens canaille. Le cambo est là, mais on dit que quelque soit, tout le monde, il y a Thérèse, président à Konda et Congolo, Claude. Un bon mécène au CC, so coûter un président à Konda au CP là. Aïe, si ma bille, mais il les lobbies sont tous là pour soutenir. Mais c'est président Konda. Non, mais tellement que via là qui n'ont pas de problème. Il fait que tout ça problème à vivre. VP à Daïnaï, bon, Zambé dans ça la maman. C'est comme on dit que Nathalie, na moni que l'eau on est dans la pub. Il a beaucoup de musique capable. C'est ça. So yebi tout le monde bien normal. En réalité, toi tu es dans le hôtel. En tout cas, vraiment, dès que tu vas dans le monde, normal, je me sens à l'aise quand je suis avec vous. Donc, nous allons bien à Santa Cruz, toute indifférence, mon côté à l'égard. Et ça, mais en réalité, Makila n'a biso, tout est pour les lots bénéficier de tout comme dans mon héritage. Il faut bien dans le monde parce que les lots sont bataillés en réalité, bien au Tibois. Mais quand on est à côté, il y a Thérèse à moi aussi. Nanzela Nanga. Je suis déjà bon. La vie nous fait des soucis. On pose des choses sérieuses. Allô? Oui. Oui? Nini nango makelele boye? Ah? Nini? Mélina! Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Nini? Magamoto loba yango yo. Toyebi ti. Tata mosi na bino Mélina kufili. Babenga papa bino zo souhaiter. C'est un problème. Les potes vont mais on famille de Rina au côté on Nzambe na ngai. Si je savais, Seigneur, Nicolas succession va pas au moment la boy. Il a pas mokili Simone. Il a pas mokili. Ça restait plus ça. En tout cas, moi j'en ai marre de votre famille. En tout cas, non, ça c'est Mais non, on a été mais na yo ka ndinga zalaka babi azara bien makasi. Mais là nous le voit qu'il y a dingi. Mais oui, non, le gars a dingi. Yo, Yakam. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille, papa? Non, on a fait maman au téléphone. Bon, yo, on a mon téléphone. Amène mon téléphone. Hey! Bon. Bino. Yo, j'ai beaucoup aimé votre façon de pleurer mon père, comme celle-là. Regardez. Bon, il y a la boucle, on a pas c'est quoi ça? Papa, s'il vous plaît, tout ce qu'on a comme problème. Avec des bijoux comme ça, hein? Avec des bijoux, toi tu ne vois pas ça. Pas jusqu'où? Bande de chiens, vous plairez mon père avec des bijoux et tu ne me dis pas juste là. Hein? C'est quand même mon père, c'est quand même mon
C'est leur façon de pleurer, non? Ah, si on laisse là-bas, on enlève tous ces histoires. Salanga ba villageois zo ba bi valeur à Bokilote. Ce que tu fais là, c'est pas normal, maman. Dai tingi yaka. Tingi. Mera ngai mwasi wana zaye kosa monoko lokola croupion. Aya. Oyo. Adasa. Ici. Yakala ya. Et comme il ne me touche pas, ça va, on va reprendre. Ne me pas projeter. On va la mission. On va la mission. Amenez-moi ces deux femmes-là. Maman. Lingui. Lingui, c'est toi qui fais ça, Lingui. On va te dire règlement militaire. 50 fouets na Adassa, 50 fouets. Allez, go! Banana. Yokana utakara opelisa sima mwasi na ngai na fimbo. Okana utakara. Mwasi olingo beta mwasi na ngai. Donc, olulaka ye. Boite mo général. Bonga na lobi beta fimbo, beta na maboko toke na sima. Ah soda. Mwasi na ngai. Na lobi beta fimbo rongola oke na sima. Yo! 1, 2, 3. Ah, allez, monsieur. Voilà. Soda na ba kuluna basi na ngai. Ordre mal donné. Mal donné pas nani. Ah. Yo zo le nani. Toi aussi là-bas. Ça ne vous concerne pas. Ordre mal donné. Ya yo to ya ngai. Yango na soki tona biso de côté Nathalie bien. À moins que yo mutu na proposé na bala ya libala eza tekio so ndeni ya omonge na benge to sola en tête reposée pour bénéficier na biloko ozoluka wana si yoka na olobati ça va si ça pour comme déjà comme moi pressa oloba par rapport à quoi c'est ça que c'était mais on a eu besoin de réalité Sylvain en réalité toi van de côté to melina yo kotaka na famille ça déré na famille on va profiter là-bas bien et puis na yo ça kanga munoko na yo ki kanga tout vrai si vous avez que nous t'avons pas ça on a vie au luka neto ça so ndenge ni tokyo zaka na na pesa ote donc tu bengi singo bandi ba bandi ko baluka boza po ebisanga ko lingo balanga ko sakana ngata baby si ungana tulito na tse na bambi lambala longnanga na luka mbala balanga ko sakana ngata ba zo makangu te na peso valeur ou mele pa Thérèse alikuwa mwana musala azotinda katinda kayo akobalanga eza yote oki kusakana ngati likolo héritage nini mais non il en a ça pour ton information mon héritage na eza binote eza makuba kuba ye moko pour asala mbongo na papa bino papa na bino obokomisa akabala no héritage yo dukoro sa na mbongo noni makuba pas azum mbongo na aluki vina na bana na yo telemi Thérèse atemo mukangasha atemi pour wala bloc comme takufa omoni yo Thérèse mukangasha posa ba héritage 3e degré bakopesa bino 25% ba bien makuba eza binote sala mbongo na luka mbongo na mbongo ya no eza yote Sylvain aide mama nazo aide olongo mwana musala ya Thérèse ya o participer na ba bien o umeli ozwa Naza sincère yoka non c'est quoi makuba bana mort na mwana na Melina akufi bote na sisi na ete yo harmonie yango yo pour mon père est décédé depuis longtemps je suis toujours en vie je vis si makuba kuba kufi ça veut dire pas que to kata maturi papa na wana atikela ko ba bien na yo atikela ka Thérèse ba bien atikela mukenge tshai ba bien na ye makuba aza mobali ya mayele asali mbongo na temi pona la soki na telemeli yo asali mbongo ne eza pona bana na yo oza 3e degré Thérèse est 3e degré, vous connaissez 3e degré. On va prendre un gars. Et ça va on va prendre un gars. Souka. On va prendre un gars. Dans le bien.
Comme le télémélinga. Téléméli yo. Tu auras 0,0% de billet au soir. Nayo. La télémélie. Silva. Na salisa yo. Na salisa yo. Loko boy. Yo salisa. Na salisa na moto kali felo. Ntoki. Na mama yo na patron sango kisasa mo bye bangoke. E amo ba ko na mo sina ba na e. E risa 3e degré ba ngani. Oya so mo na biso te moye baba c'est quoi famille. Je m'en fous na yemi na bana famille na bike bongo les ama. OK, moi ça. Ta mena Luka fina ya zo bongo na e jalousie. Moi na ça Teresa. Ba ko ba na na pasi na e. Bonjour à la réalité, je te laisse ça na e nini. Ah mais il était. Ça na e yo ça na yo nini. Ba ka ba na nini. Parce que moi et toi, nous sommes bien entendu qu'il s'agissait de notre pauvre. Parce que c'était bien entendu qu'il s'agissait de notre pauvre père. Mais je ne comprends pas. Le mort devienne comme Julien, mais pourquoi expliquer pourquoi bato ba ko kufa lokola ba soso dans ma famille ngai na uti zamba na yi bazai ko benga pour dire mais comment a-t-on arrivé bato ba ko kufa dans la famille et puis attends qu'est-ce qui s'est passé alors ou soit yebisa ngai qu'est-ce qui s'est passé pourquoi bato ba ko kufa bele boye les gens m'appellent de partout mais depuis que tu es là Julien les Kambozai bon le bas na ngai ils aïni tokana ki beauté c'était il s'agissait de notre pauvre père. Hein, Julien? Bon. Moi, en général, je crois que Konga a sali. Ils ont eu quelque chose. Au bébé, on va s'en charger. Mais, comme on dit, on a pendé dans un azamutu. Ndenge bapanjo sangwana. Ils ont dengue pe bana na biso bapaninga sango. Mais comment donc? Angola mbaba bi kengam na bomi père. Ado mujenga bengi ngai. Nyoso wana pona nini? Pona benga papa kula ape atinde ya biso cercueil parce que il y a important ba cercueil. Azamu konza ba cercueil na Angola. Bango ba moni yango mabe. Ata yo moko. Bapaninga sango kengam na bomi père. Est-ce que nga penza na kobo ma père? Papi c'est kabengi ngai tout ça. Julien, mon frère, Julien, mon frère. Si bato bakoko benga yo nangola po bato no makambo ke yo bomi tata eza breveté. Mais n'oublie pas que moi je suis un militaire. Je suis en fonction. Et je viens de la brousse. Aussitôt arrivé, dans la famille il y a des conflits, aussitôt Batobakomo couvre. Est-ce que tu sais ce que ça représente pour moi, pour ma réputation dans l'armée? Comment ça, témoin gênant? Qui t'a appris Nana Bessala qui sont signification témoin gênant, Julien? Il fallait qu'on ait bisanga ou le bananga qui est bon. Bakoum ba témoin gênant. Mais papa, yo comment comme isangai? Ou ya banda qui idée à tout éliminer papa ezala ki yo. Si ko bango ba banda ko empêcher ngana accomplir mission ana. Ba ko empêcher c'est tout à fait normal Julien parce que autour là qui tactique. Voilà ce qui arrive même dans les pays lorsque civil alinga sala musala soda, to soda alinga sala musala civil. Comptable alinga sala musala ya médecin alinga sala musala ya économiste. Voilà ce qui arrive. Si je comprends bien ngo ba ke soda musala neza oboma mais non. Aweza likambuto za na ngonde bazobundisa héritage na ngai ngande na za na mona liboso na grand na bino fallait ngam tuna gérer bino. OK na moni ozena mono ko belé ya koloba me makambo ko lobo bien boté obomi ba innocent pona nini Julien? Papa ezali likambu ya nini ezali tozowelela nde eza course. Les années plutôt ça marche à pied. Bon, le col les courses. Où en sommes-nous maintenant? Quand cette mission est accomplie, c'est que na ina banda musala na gérer les alaki na okanisa yo po yo za pire mutu nanga. Et puis
N'est-ce pas? Ces garçons, ils blaguent. Mais yo lobaki ke yo na basoda na bo so boki bo installer ngai na kiti ya bokonti net na za yaya. Il aurait fallu réfléchir combien de temps moi je fais dans la brousse et que toi tu es resté ici dans la capitale en train de manger le foufou avec ton pauvre papa, ta mère, tes soeurs, moi en train de croupir. Il fallait que Banda par là avant le Bakeyo Kalisangaï. Toutes ces années que vous avez gagné ici dans la capitale, et bien moi je ne peux pas le récupérer. Non, mais c'est Ezane Ngongalangaï n'a récupéré. Maintenant on a peine à Boumsi Nazamba. Tu me dis, oh Kalisangaï, toi d'abord un illettré. Comment veux-tu que Bachon n'arrive pas autant de Sabatoko à Babiso? Comment ça? Officier supérieur, je veux me laisser conduire par un illettré. Non, papa, tout là dans la logique. Yo betan okendaki musa soda. Okendaki uzana grade ta mon côté. Mais les yo zone comme général dans combien dans nos salles classe en otangeli wapi na zamba. Ah papa, bon maka moto. Et sopayo. Julien. Oko la sanga musa. Yo oyebi mosa soda tala soba oyo bolole apani na kisasa akolia ba fufunga na konyoka manazamba oya kurubana ngake oya kutuna ngake yasinga na tanga zo parce que comme buwana na te yo bana Julien papa ke bana yo Julien uko la sanga mosa papa eza violation de domicile au samba violation de domicile oyebi atama kambolo bate nzoto na ngeza domicile na ngai n'importe quoi na lobi boy koyoka nga malamu voilà ce que tu dois faire. Ngai na yebi que yo obomi bato. Ngai jusque là nana makila moto te na maboko. Osali ba bavure et belé. Tu as tué. Ce n'est pas ton problème. Tu as tué dans ma famille. Tu as tué mon père. Tu as tué ma petite sœur. Tu as obomi domestique. Obomi ba te belé na famille. Moi je le sais. Obomi ba te belé. Plus grave encore, tu as tué un avocat. Oso risqué prison à vie. Mais voilà ce qu'on va faire. Moi, je m'engage à te protéger, à te protéger. Mais à une seule condition. Bon, voilà. Nakotinda yo o gérer babilanga ya tata. Oeza ina kana. Ah! Papa, wala kuduna mitumbi tire no ngamba moko. Bomanga moko. Nga siko na s'engager na obi combien na dépenser pour na bomi ba toi na lati makila batu siko yo oketi na nde ni na tuka na papa doit de na sango yango yo wana ezala ale donc ngande na lati makila batu boy siko et puis papa Julien doit de na sango ezala nde boy oyebi tu sais que même basi na ngai bazali ba témoin gênant na bomi bango te pona nini obineni même basi na ngai oyebi ke bazali ba témoin gênant. Témoin gênant. Oui, parce que basi na témoin gênant. Normalement, il faut qu'on élimine bango. Mais ngai na koki ko éliminer basio ya ngai te. Yo ke ko éliminer bande ko ngai. Moi je ne peux pas tuer ma femme. Bon, lokola yo zai ko tshela matembe. Nangina la kisao ke na mboko mibeko ezai soko bomi moto sengelo ke ne prison. Zelana no papa. O moni biloko ngo. Na yango na nga okopena mona na soda te yo apote siko nini wana ngo zelana no papa zelana bon oui papa je suis en train de t'envoyer c'est quoi ça na quand même grand frère na yo atakutu je suis en train de t'envoyer tingi avec et puis vous avez soda papa vous avez soda musana biso Julien te to landana logique bino ba soda ba pekisa bino ko sa musala ba civil siko yo ngi ngo sani yo ko ndo gérer banino siko otika musala soda nana o sakaranga po mo ngana tinza combattre te yo kantino kwa na lati tennis civil ko sakaranga tingi zira ah tingi lourd eloko nini ezolekana ndako mpo ngai mpenza ko tutula biso bela na ye me azalaki nano nzoto makasi ya kokufa lelo te
azaki no na nzoto makasi po bakokufa nzela moko na mwana te ye totie na morgue lobi après lobi na otoka ke Melina kufi jamais tout mona clair na makambo ezo ekana ndako mbandelo akera J César na tout na maman zela pe la respect J César nazoba en tant que responsable la famille nde naza kutu na na souci papa tikenga charge mingi otikanga na loba loba Julien, Jules César. Mon père va faire des choses au salon. Jules César. Nangala loba. Ngai mutu nde na sa awa mutu na ndama kuba na sini. Nde mnozwa parole na kata ndako mobi. Ngam na ebiki na ochana ni awa na oloba nani azala awa na ina kolungula ye na ina hotelemisa ye. Boze ana to bimisa ya azala mort na mwana na epona mwi matanga oyo moyo to bimisa grand frère to kunde mukone zate bimisa mena mukone zate to ko bimisa bembe nyoso mi bale mukolo moko to ko kunde ba mukolo moko après matanga wana bolukanga attends que il qui a makuba o atikali numéro 1 na libota numéro 1 plus to fanda to tika po yonde mo numéro 1 ezangai nazanga no premier premier degré nde zabo biso tozozela surprise nso tozana ngo owo no travailler na ye oyo bando pesa ye rapport po ya ko pesa biso neti nga abando pesa nga po ngani mnatikele ke makuba o na lundi na sima yo bando travailler yo zo pesa rapport pa muto surprise nso azali po okoyo on tout de suite là tala tika bilo apa mbana ko mankianga respect tala na ali ba ko le kala nda ko linga to sala ko linga tela panza bino wa papa bino ala ka mahada ya ese no ko baba ya sala o mona kate baba docteur yo mona kate o yela kan ozani mo se chise yo kan ti to ba bilo ko ase Jules César. c'est ça ma casse master tala naso na kan na linga ba bilo apa Ça ok tala na ina lo ba ko anda to solo là. na lingina lo ba boy awa nde ezali ya chef de famille eza ngai ngai moto agere biloko nyonso eza ngai na bikini diplôme ni Je parle le français. Je parle bien le français. Ben oui. Comment t'as commencé César na papier? Na loba. Na loba, bino ba ka ba français, ba parents no ba connaître bino ngo bozo loba. Kasi ke ndeko komango penza ba ngo sa ba. Mon côté à hôtel Melangai awa. Na loba on est sur hôtel Melangai boso, je vais l'écraser. Oh, ngam na bota mali boso. Et puis son na bota ma. Monsieur le soi-disant écraseur. Bon. Ngati bozo seka na mawande ko na bitema. Na mawande ko na kufi na mwana. Yo zina bakuna. Yo que la sopa. Où sont mes téléphones toi? Chez qui? Ah. Alors. Tante Mukashi. Papa. Ah, ma tante. Ah. Passez. Biche. Les panneaux, alors. Moi, j'ai lu. Ah, ok, bateau, il va écraser. Ah. Papa, il y a un monde qui a posé la yote. Pourquoi on est besoin de basuka? Nani a quoi écraser? Allô? Monsieur Julien. Monsieur Tingiti, mon temps du matin. Allô? Monsieur, vas-y. Les gars, Soka boy, Sokumaye. Moninga na mwana yetu. Bo sola entre bino bana makuba. Il est mon frère. Po yo écraser batu nyoso baza. Tantine Koro de l'autre côté, parce que si je ne fais pas mon travail, eh ben, c'est bon à rien, ne le fera pas à ma place. Monsieur Julien, l'écraseur, les Jules César, que sais-je encore. Toi, tu crois que tu peux enterrer la famille de notre père. C'est ça. Donc, les enfants aujourd'hui, nous ne voulons pas reconnaître le droit de parents. Nous voulons faire ce que bon nous semble. Ça, c'est un malheur. Eh bien, garde à toi. Si tu oses encore, eh bien, d'ailleurs, je ne comprends plus rien. Les gens meurent tout le temps. Toi, tu te proclames le garant, alors que tu oublies
que c'est ta mère, c'est ta cause ya maman na yo. De maman na nga ya kufa. Hein? Ce qui n'a kanisi makambo yo boye. Et vous allez madame. Vous allez intérêt à la kimia. Reconnaître ma parole batikali. Oh basala sima ya tata ya botinga ina yo. Papa le batali kambo. Oh. Moi na moko poli penza. Mais papa, au juste je ne te comprends pas. Tu es où? Tu es où, papa? Mais d'abord, Maseba. Oncle, c'est monsieur que vous voyez là. Azoya et Painangai. Basoda Barubilangai. Hier, Azota Ramos. Violé à maman Longo, à Bino Bokilo, Bokilo n'a coufité, maman Bokilo. Donc, on se voit que le matin à Bokilo. Vous voyez que vous avez la Bokilo. Donc, vous voyez que maman Bokilo Zaraka. Papa boti mobile na bino. Tango zo na matanga umuto akufi azali papa oya boti mobile na bino. Ola sabiso pe mawati. Kaka bozolo ko bato ba feti boye mama tabino moko. Ezala raté. Yo sali soki bien ko mutake ake feti mbanda na ko ndenge moko pe ndenge moko. Ezala ka shinko bena bundana longa. Kuleanga yo. Laisse buka mbanga na yo papa. Papa. Buka mbanga na yo. Tu allais la réunion, bateau va se coller, va qu'il n'aille pas. Bon, Maseba, Tantine, ngai na zaina sima na bino oyo bokolba yango bato nyonso bakosa makelelo zile nzai kolo akosala ezali ya pamba ezali makelela wenze ngai na zaina ina loboko ngai Ya solo papa. Avant que nayeba malamu na Paul Penja lolenge nini tata kufi brusquement alors qu'il était malade batum suba ko kufa boye Merina Kei et ça normal tenga le officier supérieur je dois poursuivre l'enquête pour naïba ba kufi lolenge kanibé bino bolo ba to kosala nini boye tata za ina na mort. Oui, merci mon fils. Attaque le premier responsable à Tikali parce que moi qui me cherche Azate, Naza papa de Bovandia, c'est moi le père. Et puis je suis Makuba Kuba Makuba Kuba. Le vrai Lima, Chintombolo, Nenga. Onyo so bazolo bawana nete zoleka parce que zama kelele bazotia ya wenze. Alors on a le bayango parce que Naza Lima. Ngale ya iskaba osimbela ngato ya Gilles César azocha makelele ba misusu ba ocha makelele na omona bangote na otala parce que na mobali et yaya tiki responsabilité makasi la première des choses n'est que bokanga na chambre wana bokya funga OK yo kanga na sisa nanu na silisa zela na silisa zela na loba nanu totiki lo makamnyo so sala il fallait qu'il pas opesa et parole faut qu'on pesa nga mokolo grande sœur o ala lima kuba kuba na si elima chintumbu so ki pe nini ngo mi benga na mona nga importance na ngote na mona ngote yaka ko mona yango pona ngai papa to bimsano ebembe ya Melina to misebemba tutu to kunda après ko kunda bango ndeto ko vanda bovandi na ngai tata mwasi na bino ona tikali ngabo ko mokolo ya famille osoyi na nga initila obenga ye initila obenga ndeko ya mobali obenga ndenga ndeto osola ngana yo poti juste eza elo mo eza na mutwana izate
soki okofandisa ye wana soki mpe eloko nini me toyeba ndeni tokokabwa biloko tutu atikali nango nga aza yoloba yango nayebi te soki Sylve aza na maloba olobakisa Sylve oloba aza nani na famille nde tofandi yango de so ozwi mwana mosala okotie na ndako ozomema ye kobakisa biloko okoma déplacer la ngage pour dépasser ba borne ngaza monsana te ni aya Thérèse na poza monsana te balobota na nzela kana lobela papa makuba azwa ngate na bokoma ndako makuba na sana kombo makuba na sana na sepeli na réponse wana opesingo tinda papa makuba azwa yo te c'est-à-dire oza mwana biso te nga nakanisaki lokola tata azalaki bisalasala bikendekende bikotakota bibota abotaki ye na mama mosusu alaka na ye fille adoptive. Thérèse amtalokota ye amuta famille na biso papa zwa certificat de naissance makuba camarade ya papa camarade ya papa koko na ye lelo azwa na ye mbongo na ye tatu mokashi nono matalatala azali moninga na ngai te ngai baninga na ngai bazali basoda nono matalatala nano te PDG nono matalatala azali homme d'affaires moto mbongo le nouveau millionnaire il n'est pas militaire sikoyo ngai nazali koloba boye soki bino bozali na boyokani te toboyokani na kasi yango na solo bana alobi soki yo maseba bozali na boyokani yango nene bana na éclairci likambo sikoyo yo boti mwana na yo opesi ndoi ya nono matalatala ozwi mwana wana opesi nono matalatala bokoli yo ona ndasu mwana wana ndenge papa botaka mwana bapesa papa ndoi na muninga na ye muninga na zwi mwana pesi papa amiti ya kombo wana ye moko ozomona tofandi na ndaye banda bomwana cha po kenda zamba azali na makila azali ndoi ya tata na biso azali na makila ya tata kombo na ye Tibwabwa azali na makila ya kombo toyebili yo yango na Tibwabwa sans Tibwabwa ting azali na makila ya tata na ite tala pololo papa mon général azali leki na biso azataka mosi donc isso sasa maneno malembe atiaka confiance epa na et puis oza mwana ya petite sœur na nga bino wa bato bino nde totravaille na bino na gouvernement sika batante na bino eloko baosala ezalaka te bataa mwasi na biso wana donc baza soki baye alingaki kee na ndako na ye azwi kantine atoki masango atoki manioko asisi miliki tala kaka bino kutu na oyeba te na remarke kutu onde okondi mwa ndambo estce mikolo ozomela miliki na oyo lisusu mais nga nalingi te boniokoma omoni ndenge ezali wana eshoke ngai après bamambo tout en tout cas tout j'ai compris que ndeko na azaka ndeko na yo donc Deborah za ndeko na nga bino boba na Deborah il faut bozala attaché na ngai parce que ngane mutu esengei na sunga bino yo pe mususu nokende wapi na basaki botifa matanga non ok pas suffisant toyebi te kaye ofisa to aye oui ayaki na biloko na nde abai na wana ke kofisa ntu il faut pesanga numéro na ye kuma koya kobenga nga te abengo ndeni batelefone oyo oyamba asu te abengaka oyamba asu yoka problème ezala na opresente mama abino na omoni awa banda nani l'autre est là oyebi mambo osalaka donc na minute aza na bandundu mwasi avoyage sans permission ata yo moko siko nga na ndovandaka bongo na abi te nde yango nazwi naza naye aza copine na ngai bon mama kombono naye komona nga Doris Kaembe linga biso so olingi biso esa biso bien biso papa na biso yeyo mama na biso yeyo donc soki yo oye okoti mpo kabola biso na ye en tout cas tosepela te ka nga nde mona osan charge no mpe mabe te fille à talent oui ozala docité nalingi nazala desite ozala desité nga na nanga kaka bomutu a sardine nzoto place eza na yebi te ozala desité parce que biso moto oza fafa mais bota biloko bozazali bopemela koka mutu tosebi to akoko na oto na abosani kete na biloko eza moto abali ati
ketelema lourd nakufa moto ya monene lourd nalingi baproblème te lourd toza na matanga ta mpo bondela ta ngam na kosukola yo mokengeshai akosukola te mpo kolonga bilema ya miso na ye te oyo bamisusu bacintu soki nini bakosukola te ngam na kosukola yo okotambola makubakuba vino ya mobimba tika kompere na ngai boye na banzala na bandako boliaki na bandako na bino te kaka bato bakolia te na matanga baye kolela to baye kolia epuis jise ye wana nalobaki ti moto basentiment ya na bongo akufi ake oluka bilo na lufu ngana na ndako na mobali na ngo ozotanga wana kesa bademasha yana junior mwana nazolala na kolia awa nazovanda mbana nga fana ye mokuna na mwana na ndako mwana moto junior aza kuna te bonga aza na ye ebongo na moto ofanya osala nini mandefu wana mbe ata mpo bakatisaka te obala mobali nini wana azobokoma na mbongo na biso mokafani mbongo ezangi ya ngai makuba mwana ya mokonzi nazwa pengo luteo ya kokola na fami ya bongo nazwa kaka ngolu ya koyeba nzambe na bomoi lokola nga nayebi yo kende osimbi bosi nyonso tika na kangama na nzambe oyo kutia kwetu kutia munu wana kabia wako kazaji wana kabia wako kazaji kamukalenge muteba walumwe nalela meli nalela makubakuba nazo changer bato na lopango na oyo bato misala sika naza na bato misala sika mama vanda okufeta tana dende otia na mutu wana eza makambo famille ya bato te makambo libala eza te ozoka ngai te c'est quoi ça nazondoba naokweipa mituko nyonso
Teresia. Maman festation de Koufeli Bokilo, mais sous ba fête. Ba fête colonisation de ba lati ba bijou. Maman festa. Papa, ma famille à toi. Est-ce que vous comprenez que c'est comme si vous êtes derrière lui? On peut pas des gens qui n'ont pas appelé qu'on est c'est quoi ça? On de comme ta Koufi. On va me battre mon rôle en ce son. Tais-toi, me battre ni non. Sur le fango le kabwani. Son qui sous voix na yo. Son qui ka voix na yo. Deborah, nakopende oli kocha bakoko mindelo tela moto. Nakopende kocha bakoko mindelo. Papa sa kufero. Ki kama matango zaka mobali na ngai. Mama, yeah. Chef de famille. Oh, le pauvre musicien était. Le pauvre musicien était. Tante, si on continue, on va pas bimisa. Un peu du respect, Julien. Ah, papa, non, yo paye. Quel bas, Julien? Quel bas? Ils sont pas déjà. Premier fils. Tala, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de bon, et puis, ah, vous matanga. Bino de na salem no de reproche. Boya matanga avant zonga ndako no ozui omemi ekolo masango ekolo nini balia kabongo linzanza miliki esa deux jours. Oso mona ngwa. Yene peksa makambo, bozo makambo. Chibwabwa yonde mutu bamemisa masango o me maipa. Et puis tala na lo bango. Ah matanga exact matanga eza. OK, eza boye. Soki net tokundi lelo, tokundi petite sœur na ngai. Tokundi père na ngai. Allez, o nyoso batikali muna ndako na ye. Tala, botika nga
nga kimia nde na charge ebele papa tika nga charge ebele papa tika nga charge ebele calme naza na ocalcule ndeni na okabola bandaku ndeni na okabola muna mtu mwe loko chef afaya calme osakana na nga te premier catégorie mama papa ke ya tika nga charge ebele bandeko na nga bango Agnès, je te prends en charge. Maman, si tu as papa pour vitane bafandi kuna, on dirait choral, on dirait oyemba, bazo sepela. Oh, asta père adaye. Na ebisi yo père adaye. Ah muto soigner za tsute. Faut docteur Mamboy. Tala, ah muto soigner za lisusuté. Oliembo ma père, yo c'est là obozonga nengo zala muke na ebisi yo. Eza moma ko, tala ça c'est papa. Oui, quelqu'un nyongo na. Osali nini? Nyongo na nini? Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez pas payé. Vous allez me payer papa. Pourquoi mon yo pe siko tala. Bisu ozokita bisu noka na bakuisi kuna. Okanzi kolia. Yo somone bebe balate ni pe. Saka na ko simbola nzoto. Na ko simbola nzoto. Na iboka pilipili ya. Oui feti. Tano la. Na ko beta yo. Kino sikaye. Misa ba tuzo kosa. Misa ba tuzo kosa. Kemba bangonde bazali kosa mobulo bango papa Julia okonde sotemi la kewa donc bino nde bato boye kosa mobulo kuluna elongwe mibali ekomi basi bango wana tata okomona ba manette te donc bino bande kwa kajaja tata akufi ya famille monene boye kosa mobulo yo zaina bozai bana yo zali kotala ngana Mosha yele nga sotemi. Ngala sotemi. Uzo sotemi. Yo moni wakanga muibi wate. Ngala sotemi. Julien. Ouais, obana. Ba collaboratrice na ngai. De Julien. Tata Koufi. Melina Koufi. Yo, ozali kosa ba trouble. Taleki na bata mwasi nemba osa trouble. Bango ba sai trouble ba meli pe mate yo meli pe mani. Na meli pe ma pona nani? Ndenge ba ye ko menacer nga ebele. O meli pe ma pona nini? Pona ndenge dukure na jise ba menacer nga. Deux personnes ba ko bunda na mutu moko ndeni. Julien na ebisaki yo basakana kana soda te. Yo yebi kenga na zali oko sala mobulu ne benda tata natika yo. Soda na moninga te. Yo évite que soda boma na soni tala zoba ya mukolo na mandefu apemele longa zema ele te tata kufi ya bakundi ya no sa mobulu hein yo aussi découvrir tina ni tata kufeli mon général tingi d'accord kaya bizila na ngina identifier bana bacho misatu na babango boye mon général allez tadongo baza ba femme d'affaires bakenda à Chine basala ba affaire malembe abi identifier papa abi ko menacer descendez toke kuna toke tabola konde fimbo mokonzi fimbo
na programme nalingaki neti photo sala papa. Thérèse, au moins tu dois le devant. Et ça programme ni. Je suis l'aîné quand même. Capito yebati papa. Kasi yango te bandaka. Moi c'est bien. Moi je ne papa ozali nani? Ba ina ngai te. Ozali moto famille. Kasi ko te na je voulais juste te na bilongwa. Ana mo ba ina ngai ko longwa ndeni. Falaga longwa kaka. Ozali moto famille. Yo kanga ka munoko pe, kanga ka munoko. Mingi tio e munene boy longwa kaka na bilongwa. Kanga ina tata maskoso. Yo zira ngoma na ozali moto famille. Ozali ko profiter mingi so tata. Papa na profiter. Kala sugelo ka boy. Bon. Omoni yo mona présence na yango nazo silika kata net yo debo yo sa nini tango na koti awa mutapakati mbango zali mais Caroline pa ya na ko monde bo na Caro ya ka kutute na ngati Caro ya ba na antera bo na po ni ba ya ba benga ba yo na obaki zela na bengi bongos aya na tinda e popo kende osoma bia bwende osoma na bengi bongos nde ya to vanda wa pa motaka ka e mo moi na binote moi papa bi Mama yaka. Yana bino mokonzi ya bapinga général. Yaka na lobi yaka. Akena kuna ngwe. Tetanga na yeka ngabela moni boni debora za droit mo na ye. Vous avez droit mo na ye. Sika ba kela papa mba. Ya antera. Ya moi si yo pe modératrice to nani. Yo zai mwana nani? Ya koti na basoda. Ozai mwana nani yo? Mwana mama Larissa. Larissa kaniki babana na kapuna na bwende. Ko tala tena bwende. Babana na nani? Na papa na bino. Oh mes enfants. Papa ni makuba kana tibino te papa. Tata la kina bondumba moko nga na ko comprendre. Kasi yondo swaki moi maka papa bino. Yo moi ni maka papa no azaki nango. Yondo bali basi misato wana. Kasi ondika lokola papa. Tata si sai bongo te dira. Biso ba soda e ala ka boy tata mo siyoka. Biso ba soda ya boy. Okay na mboka okay ko sa musala ya soda. Okomi kuna osai mikolo ebele. Lokola mandoki ozali kobeta ntango nyonso esengi déchargement okamati mwasi odécharge olongwe wana okei mboka mosusu papa mpe ntango okendeki kosala na nini na ferme neo ezali na basakosu nde azotuna likambo yo moite azotuna likambo biso bakolo toza wa yo mokola nani biso bakolo toza aza général mokola nani Maman Jeanne, on a kuna aleki na wao sani na regela biso. Bi, autant. On dit ça. Mokondi yanga ba tete tete ba mokondi na yo yanga ba. Bukamba na yo. Buma na yo. Eh bwana ba mwaji. Acha manyama. Ba grenade na ko tele. Funga kini wako wewe. Di, Kobertos, olongoli Sokoto. Beriza wapi? Kobertos nyama zoba. Boy, rebelle en route tende tala au moteur là. Opesi na maboko, oyebi aza nani? Te mokondi yako to soda na charger. Oyebi ye po tuna za charger, bukambanga na odim. Di, récupère ngo. Bana ajouter. Soba, di, yo, leka kusa. Leka. Yo mokondi yako lo ba oyeko chali mnenda. Kusa, leka. Di, soda, tende kai koto. Leka boy. Soda la ba la priorité. Zala kuna. Tele mana. Batata na droit ya kozwa décision. Il faut que ça va tester ADN penza pour makambo ba musu bazobina. Na yo ndio mama makuba. Bon, Esili na loka Esili. Naka mama Jeanne. Mais ça il est papa. Ojo matanga de sodo botozo mais Mina bazana mama makuba. Yo na décision mara. Leki na ebo yebi yete. Bazana mama makuba kubate kona. Bon makuba kwa ifo me maleki na yo. Kwa weza famille. Bon. Ko matanga za Manga za biloko mwana wase sala nani? Azosala yo koloba te. Yo penza koloba te. Azali mingi maisha ki mutu moko ya kotelema na ba fertilité hote. Mama il faut to fanda no kuna na ndana. Mama, osepela mbongo boyo mama. Julien, webi motabo mama na ngai zaina. Mama ba wuti. Na yebi. Na yebi. Yo koloba te parce que yo oyebi lwa mama na ngai keba. Na bina yo keba na kotangisa makila awa. Tolela tata malamu penza na yo lenda mabele. Olande melina na sima. Tango mosusu yo motobomi ye. Biboka pipi esi solo e. La domination, so dominer na général mobimbo so dominer.
Bon, programme moko et aller les sous-souter. Bokenda kovana na kobenga bino réunion sima. Et si kaka wana. Bokanja na bokenda kovanda ici. Wana ndenge ni c'est quoi? Ah mon compte. Mais non, la famille, la famille, mon compte ma pinga ma famille. Ah, mais la canne exacte. Ya mo na banda kuna bino batika biso famille. Aza mokonzi. Bino siko bana. On met ça famille ça batata bazali. Batika biso na biso bana. Réunion exacte. Yo kuza mwana, yo lo barate poni. Ozo tika shile lo ba, yo lo barate sa mwana te. Agra na ye. Gra ni. Teresa c'est bon. Oh, le ba, il faut que qui sang mwana ko ba yo yo bala na tini. Bon le matin. Yango tina wana programme nyonso ko sana maboko na ye. Ozo baby sana na big maloba. Na neni. Te eloko zo loba wana. Caleb. Pareil makasi. Eh, fait que bololi mokonzi. On finit qui est bololi. Ah, lobina on pareil. Mais c'est que yo te bololi. OK, il faut la belle. En général. Yaka soda. A fini mon général bololé. On a la team za combattre. Bato bakanisi na zoba. Kalabi loba makasi. Mo bala sakabo eteni ni boye. Mon général. Non, on a coupé ça va ordre. Mon général Zali yo. Julien, ali moninga na ngai. Oui. Ata mokete moko de ça. Ala tira maya kore. Tamle moko. Comment moi. Oui. Parce que je suis là, j'ai vu que nous puissions sabler du champagne. Nous avons gagné. Gagné quoi? Pas gagné plus. Dieu n'a jamais besoin de pouvoir. Et c'est l'heure que nous puissions parler maintenant de notre mariage. Quoi? Tu parles de quel mariage? Notre mariage. Pourquoi la Kanza? Pour ton information, on a utilisé Kyo juste pour tuer mon père. Bébé vitamine, c'est comme ça que je me remercie. Eh, obimisi masika. Bébé vitamine, ou exploiter nga coxon. Mission to pesa Kyo, ou accomplir. Bon, yebisanga. Ngana olibala ndenge nini ya mukolo nini et puis bano mi baina na ba mi to peta ba plan yo ko supporter bon. Hein? Ndeza na yo na nga libala izati. Ah. Et vous zemi na. Et bon nini? Zemi. Zemi na yo cheti zemi ya. Nena zaba na zemi. Koko, opiko kam sanga. Okama si ama di Procrate, okoki. Mission to pesi okoki an. Olinga médecin na boma mutu. Qu'est-ce que c'est que bolingo? Mbongo, ozui, ba voiture, ozui, na bombelo compte na banque. C'est quoi olingini? Hein? Ngana oliba les zati. Donc ndeza banda lilo. Chana mutuna yo. Zemi zati. Oza homme marié, na ko bimana oti, pour faire péter ba plomb, ba tata bana tata na place que ndete, tata na place que ndete, o belisa mutuna kufa, na belle attention. Kakson bima na vie na nga. Moka ni na peso mko. Bima la vie nana. Et en plus, les gens papa ça profite. Présence de sous nanda. Na lobi présence na oneni sous nanda ko. Papa ça profite. Eh Coxon. Yembula ninga tikanda kuna hapo nanda. Ola nembo muti lo koso moyibi. Mungu swami. Na solo kwa na nzizira kati ya kopo. Akangi. Merci. Obela tena vie. Non, belle, t'es en bonne santé. T'as la bien, on l'a raté. Vrai chéri, au caca pas. Allez, Bima. D'abord, on a comme l'homme marié. D'abord, on a la femme mariée. Lokola boyebi la famille nyonso après matanga quand même famille ekutanaka pona kosolola nayebi que na moni lokola presque mutu nyonso azali sauf dingizo yo nde aza te quand même tokotenir ye compagnie information chaka général liboso epai na nga dingizo aza mwana papa na bino aza te maintenant c'est moi qui suis le chef fianto autant na nga mukona tikali ato soki milo ba kende chef Thérèse oyebi que na famille tango makambo basi balobaka te alors laisse-moi terminer d'abord tikanga na sisa na lo
Alors, ndenge zawana eza que bana bozabi no nyonso awa lelo ou soit dans 3 jours bo libérer ndako. Boyebi ke nazalaka kanda alors na boyi kanda na ngai za likolo ya bana ya na ngai. Alors bo kende nanu dans 3 jours bo libérer nanu ndako. Comme ça on va voir la mesure possible torosa nini pona bino. Donc